mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisimino ki azalaka muninga na yote. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika la pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka muninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo je saute pas nazalaka moninga na yote ngai se beniko popoli po kuluti ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga nazalaka moninga na yo te est-ce que nga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yote Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Oui. Awa bozo kabola ba poste. Sima ba poste wana ndeko kabola bino. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Voilà, nous sommes quelque part. Toi quelque part. Merci la grande équipe à Tolobe la vie. Merci aussi na bino nyoso oyobo permettre à émission na biso les kakanabanda kuna bino. En tout cas, je vous dis merci. Et merci aussi na ba oyo nyoso babenga biso surtout ba sur na biso na ba prière. Merci parce que nzambe azo ka ba prière na bino. Biso na Tolobe la vie, tous en a besoin, il y a 1000 personnes, tous en a besoin, il y a 100 personnes, tu en as besoin de 2 personnes. Parce que à partir de 2 personnes déjà, tu dis que pluriel c'est salami déjà, donc miracle nzambe salami batumi bali batali biso, c'est bon. En tout cas merci Nabino ba oyo vraiment boza ba abonné na biso et ceux qui n'ont pas abonné na biso té, tous ba chaque fois bo s'abonner na Tolobe la vie poza nango ofele. Abonne-toi parce que ceux qui s'abonnent au monde on va nous rater sur la notification na biso té. Et bien bazo tu na biso balobi mais bozo yo kanate boza wapi tozali boyebi biso awa tosalaka ba émission moko oyo déjà tozala Tolobe la vie donc tosala ba émission oyo lobelaka mingi sur ba vie ya bato ndenge na l'équipe oyo na lobela sur vie ya bato. Alors restez connectés, partagez l'émission et encore une fois si on a abonné na bisoté, abonne-toi et puis apport na yozakaka moi partage koyebisa moninga mususu ke non voilà bo s'abonner na Tolobe la vie parce que kuna makambu sérieux ezalaka kuna wota l'émission wana na ba parents na c'est-à-dire en famille et le moko ya mabe ekolekate. OK, voilà. Donc
merci Nabino déjà, Bao Bakosala Yango, Topesibino déjà merci, merci. Et merci aussi Naba Oyo, peut-être Babenga Rabiso, pour moi, conseil, surtout ba remarque, Nazala Kawana, Penda pour Nayoka ba remarque, parce que Mouta Kola ka mingi de na ba remarque. Ok, alors, dans l'équipe de l'Opoto sur 2 sujets. Sujet du Bosso, tout le bela sur. Ndeko na biso moko ya mobali atika mwana na ena âge ya 2 ans. Mwana aya poto, en fait ato bengsa mwana poto, mais makambo ye amoni akomi na likanisi a zongisa mwana wana Kinshasa na ebité bino soki bo koloba nini parce qu'après c'est du solo, parce que c'est un proche, c'est vraiment un ami plus proche. Il a vu du solo en donc il a décidé il y a ko zongi sa mwana à Kinshasa, donc on a besoin il y a conseil na bino to développer à travers cette émission. Deuxième sujet na biso zali sujet mi balé zali tozolo bela sur l'insécurité na mboka na biso, famille moko a na poto babota bana bango awa ba décider na bana bango ba bino bana baki ko mona place biso to wuta place to banda ki bolingo na biso pour le bango babotama to me mabino bana boki ko mona place wapi biso to wuta. Alors ba komi na Kinshasa na ebisio kulu na côté li bango bah juste $5,000. On vous a pris. Ils ont tout détruit comme ça. On a pris la télé qui était là. Ils ont pris combien? $5,000. Ils ont pris $5,000. Ils ont tout pris. On a saccagé, on a tout pris, on a détruit. TV na mur, lobby. Ils ont tout pris. Donc, et traumatisé à un niveau santé. Donc, on va développer ça toujours à travers cette émission. Et on a le bien en tout cas rester connecté. Bisous les gravés, pas battre sur toute l'équipe. Voilà. Et puis, Mikolo yo. Tout le monde sala mo ba effort bon le monde biso mo boy mingi parce que vous avez na mo makambo belo fa to sala mamango esili siko vraiment en tout cas tout comme calme. Je crois que tout le monde sala mo effort pour respecter mon engagement makambo des aramo est belé il faut comprendre tous quelque part tous na bana tous voilà donc tous les parents donc à un moment il faut boté na biso na rigueur mingi té na roba que non na oleka mo ninga été kokamote parce que erwa tam souffre na leka faina celle va pétuana moi nini donc voilà comprenez biso tous vraiment ba responsable oyo to assumer ka responsabilité na biso. Alors to bandi émission na biso, merci na grande équipe à Tolo Bela Vie Washington, courage à toi. Double Zénith courage hein, motema Washington Zénith courage mutromtana na gare to na arena ya kitaka donc ce qui gare na yo pe koki yeba ko kitana yo donc ça sert à rien ya ko multiplier mbula ba souci voilà nzambe nde mutapesaka nzambe pe nde mutazwaka donc ye mupesi na nyoso ye pe mupesi na kimia à travers cette émission je crois que nzambe faut pesa bino kimia la famille de Konanga Washington parce que Potawana c'est pas facile mais on fait avec toi on a choisi. Voilà alors tobandi émission na biso na bossa na butu bato belé soko tiki bango wa te na debi didei ya to ko ibsanga didei na bof absinga le bino il faut na debi on est la ramo bien ngabita ngafuna tsela mno pota na suka ote mon na debi
Exactement bien, bon, d'accord. Je veux faire un effort. Il y a bon, mais dans cet effort, mais on dirait beaucoup on la cime. Mais bon, encore une fois, dans ça, on a pour l'émission Lélo. Après, les autres, on va voir. Voilà, parce qu'il faut tout comme ça peut moins nul. Didier, merci Nayo. Jérim Bob au Canada, merci Big Up. Et merci aussi na IP des records de London, merci na service. IP des records de London. Emile Bamba de Zurich, merci. On va toka Beric Chimano, Kasoro Bois qui était Basilikaka. Papi le Agostino, ma sauce papa social, Soro Bois qui était Basilikaka. La papi le roi carte illimité formé la souka. Soro Bois qui va monter Basilikaka. Ok. Tu vas émission la mission. Ndeko moko na yebi aza plus proche nangai, c'est un ami. Bima Kinshasa atika moi à l'âge de 2 ans. Alors, moi na kokisi 18 ans na Kinshasa. Moi na zalaka entre les 2 parents. Ermo azapa ya ba parents mobali, ermo azapa pa obibi no biombi obibi makamodeza parce que maman n'avait pas bala nae. Kinshasa mobali so bali moi si a rose la charge d'être ezaba kamoko exceptionnel. Mobali so bali moi si a ko ndima kozwa charge ya bano moi si ya bota c'est-à-dire mbala moko moi si na mwana liboso mwana tika toye bien on peut bien mwana tika la mingi pa ya ba parents naie ou soit ba parents mobali ba récupérer mwana to mobali a récupérer mwana naie voilà. Alors de combat la Bima Kinshasa tika mwana na âge à 2 ans. En tout cas moi na yebiété ndeko a tambolipe malheureusement ndeko qui poto directé qui banzela ba katakata ndenge zala kaka. Alors on découvre comme un poteau après 10 ans. Ndenga bimaki wana biso monde ndeto zaraboué. Ozana copie monde à Kinshasa, opesié promesse, opesié ndaka. Obiso lobi que non, en tout cas, ngana zo kende mikili, na okende pa iwapi na okoma capable ya kobala yo, na okoma capable ya ko assumer responsabilité na yo. Alors, opesié ndaka promesse wana yo pesiye yo yebite côté ozokende de balobaka libanda to yeba ngoke mboko komate mapata ekweya donc de combat la pesa qui peut moi si na ye fio bando vivre na ya pesa qui est promesse que ndena kebo en tout cas ce qui c'est bon na rozonga tant na rozonga na roya ko si sa makambu na roya ko bala yo ozaki likambo yo makanisi na ye zaki makanisi nzambe te de quoi bimi réalité Anzela disant déjà tout le temps c'est déjà 5 ans déjà qui déjà moi si on a Kinshasa moi c'est à Bali donc à mon que non je suis rebelle je resterai rebelle donc je peux pas retourner à cause de ça donc Natal sera mindu qui avant atasi mindu qui nae ndé à progresser qui titi banzela ndeko a okota poto donc de okota poto à côté de moi si moko il y a bien bah van d'abord moi si wana nzamba sungi bango pesi bango bana 4 alors ndeko mona que non natika quand même responsabilité nanga moko c'est natika quand même charge nanga mona Kinshasa il faut na récupérer charge nanga wana pour na rotika na batu susu ba gérer la nga charge wana tenga mosko faut na assumer faut na récupérer charge nanga wana donc moi na wana liboso abota abengisa mwana wana donc mwana wana kola et pas c'est-à-dire ayebi mwana wana ti. Donc il faut forcer qu'on paie sa mwana wana éducation. Mais oui c'était ce qui badi otenga ma déjà to yebi qu'est-ce que ça donne. Mwana wana ya akoma awa na mikili ndeko bengisi mwana ye. To mwana komi awa mwana wana hypocrite ya kosakana te. Alors mwana ayebi kobina loketu neti na film oyebi lelo yo franchement moi comme ça soto lobiango soko lobiango batu misuta mususu non ozolo babwe pour na pouvoir oya lelo boka donc ça dit batu balingi to évoluer te quoi balingi balingi ba comparaison moko boye yemo zomona que ça ne va pas mais bon bref biso to mota rami na misu parce que makambango créa beaucoup de divisions, benemi belé pour rien. Yo mutuku to sala on peut ozo rien. Na ye mutuazo ino na ozo rien mais bon. Voilà, donc mutuazo sala je sais pas pourquoi ba sala yango. L'habitude sur ce sentiment ni ba sala mais bon bref.
toza pena kuna te ndeko abengisi mwana ana poto awa mwana akoma kolakisa bango bizaleli moi tobeta ba détail nyonso eza te azonde mwana wana akoma kobaye abandaka déjà kobaye banoi na Congo mwana bayaka moshoro net na film mwana yebi couleur akwiti net na film mama sikoyo kotoyo ayebi ki aza na bana na ye pe na ndako. C'est-à-dire il faut protéger aussi ses enfants. Mais on protéger bon ndeni on pas à moi donc ça dit faut moi na faut kota na rythme mais baza ko arriver te ya kokota na rythme 1 2 3 4 fois moi si appelle ça mobile rapport alors non en tout cas moi na yo moi na o ya biso mobile yo ya makambo moi no azo sala en tout cas parce que moi maman awa azwa abota bana 4 basi mibale donc na o wana bakono kana mibali misatu akotia nzembo ya banzembo na temps wa mission ta po ekoma pe suka bongo ba komba mutu ekomi akotia nzembo boye akomi ko lakisa bana wana kobina pendant que mama bana wana tata bana wana ba ku musique wana sondeni kota na ndako na biso ate mais ye tellement ye bon mais bon to kene malembe au lieu de tout interdire tout de suite to kene malembe mais changement ezati bazo sala tout ezo simba kakati. Alors maman 1 2 3 4 fois après ça papa rapport bien en tout cas moi na onde nazomona ye nazomona bien te papa pe azo comprendre kakati maman pe si rapport parce que maman ngomba na ko net on dirait net obika ndezalaka net on dirait ah po na keba rapport ebelebe mageno yo ligima na ngati makambo ngo to bien ndezala. Alors et ça là que maman aloba ali souti jour moko master na biso mwana mai abimaki aye ozonga azongaki un peu na mwa ba moyi ndako na yete musique ebeta makasi obike petio na lala talakaka mwana komi na ba 20 quelque parce qu'il y a 18 ans, 18 ans ou 19 ans, je sais plus. Moi, là, à Lala, à Takobaï, à Tikala, Moutakala, à Lali, na salon. Heureusement, papa n'est pas beaucoup d'ayango. Il est mon papa. Papa font les portes de la boue. Ah! À la moussie. Mais. Obiga lelo komaka yango o ezaki ndokito nini atala bo mwana bien basu ya kosakana te drink ya kosakana te mwana na kwiti papa mbala moko aye kopesa mama raison apesi moi sine raison makambo moi sende ko website na bisio bakanai moko ya kosakana te so akoti na douche a obimate avant na douche kuna zo maika chwa ayibite bafuta mai batinda ye boy formation boy akokara pe karate mais so mone lunga mwana ngo ndima teke mwana mtosa makambo ba camarade na yazwa bana bandibu papa avani mukomsu na ndaku amona ba bandibu baye ko sonner porte afongola boy ba leba moni papa ba changer maloba moko musu papa vanda bina boka bazo beta moto abima bwatala boyo bazo beta nde mwana oya yi na bala bandi basimbisa ki soki ba plan na bango banwa mwana wana soki pateka ki banwa bomba mbongo soki pe ndenge ni so pe ndenge ni na ebisiyo ba baby saye longido c'est-à-dire atraleng afrola ki pena liwa papa robino boite bon vanda bonanda ko kokoko bala bandibu ah papa lobi tete na bana bakomi déranger na ndako bango ko sa papa la oui papa en tout cas tozaka boité déjà papa otomoni mutakala bi mais soki ezaki bana siko bana baye ko mona makambo yo baleki de bamona makambo yo kozandeni alors papa a eu une décision habitant en tout cas décision ko makasi pour nini
parce que mbila lisusu tant mbila zo kanga mbila sali bouclage na quartier zo rande ya wana ya zana ba plan mbila yo kanga na ba plan na nzoto ce ba plan weza ya bana bandibu ce père alobi ah o ndeza yo ko problème na minute ndeza bu de problème to na ngo yango wana o papa mwana azana ngo yango wana master na biso alobi non ndenge mono akoti prison soki mwana oyo abimi la prison en tout cas il faut nazongisa ye po soki nazongisi ye te badi bakoboma ye na famille ya mama na ye bakoyeba te eloko nini oyo ekomeli biso. Alors tata aza sikoyo parce que ameki na bacouleur nyonso tout po a ramener mwana wana azongisa mwana wana na éducation oyo ya ye oyo apesaka bana na ndako na mwasi na ye, ça marche pas. yango na moni yar mongo bokondana to kondana pe basité to kondana pe basité. Papa faut la dynamique, papa faut surveiller tout pour la bana. On se laisser faire parce que ceux qui yo papa on se laisser faire yeba que oya on quoi assumer ngo. Voilà, donc yango na moni de quoi benga ki alobi azotuna nga conseil nga bita nga na ko meka pe ko tuna nga na zanga mogote nga na zana ba tolobe la vie oya biso na me retourna ba tolobe la vie ya biso ceux qui ba ko pesa biso conseil nini so ba ko pesa conseil nini parce que alobi moi na vraiment aza ko abuser na ndenge moko ya ko sakana te akoya lambi ba fufu na ya minene asilisa tiki banzongo salita bimakei wana utana prompte mais plus grave akomola alali mutakala afongoli bena na été na mulungi afongoli bena ventilateur papa ekokuta ye papa bomba na motema après bana bandi bomo kobeta ye do sadi akoma mokoso mo bomba za banwa père ayebite soki banwa musuzanga ta parler donc ko ba osala ko ba fouiller parler ba o camper père parce que yango mon père a décidé d'habiter moi no il faut son Kinshasa. Alors bino oyebisi nini. Alors conseil gratuit et ça avant ben qui sa mwana na poto ceux qui na nous vanda na mwana te mais quand nous se renseigner sur mwana wana po ozo problème te parce que awa eza mboka mususu eza mboka na bisote eza mboka mundele rome mangambo mais quand on se renseigner moni bana bandibu baza bana moko boye bele bana bandibu bele bazo bebisaka bana na ndenge mabete bandibu limbisa ngai bandibu ba linga limbisa ngai parce que eza bena ndingo wana poso talibé bana biso babanda kopo wana te bana biso babanda kopo wana te mais bana bayaka ko apprendre kopo wana epai ya bana bandibu. Donc eloko liboso faut telemela mwana so azana kopé azana na camarade mwana mundibu yeba que quelque part so ebe ko filmer Chimbok te so aza faible en esprit a okotali pour filmer Chimbok tango ba Chimbok wana ba la accepter ba ba noir ba ba café na base âge mwana mo me na café mwana mo ba noir après si go suite yom to yeba. Voilà. Alors toleki na biso donc tous là ba commentaire na bino soki asani azongi c'est na Kinshasa to asa parce que boule les apena que non neska que non bon yo futo beta tour mogo to kitala ba nani ba mama to kitala mama na bino ba na Kinshasa bobu repris ba plan et azongi boule les aninge wana. Alors conseil pour pesa conseil nini na makambo. Alors sujet na biso mi balé to lobaki to kolobela sur famille oyo bakendeki na Kinshasa bah juste 5 000 $. On vous a pris. Ils ont tout détruit comme ça. On a pris la télé qui était ici. Ils ont tout pris. Qu'est-ce que je vais en faire? Mon Dieu. Ils ont pris combien? 5 000 $. Ils ont pris 5 000 $.
Ils ont tout pris. On a saccagé, on a tout pris, on a détruit. Bapikoli ba TV na mur, ba zimbongo, ba komika lobby. Ils ont tout pris. Papa na maman ba décidé ba bino to boti bana awa quand même. Bana fo ba mona source place au biso to ruta, place au bolingo na biso ruta. Ba décidé ba mima bana ba ba ki komona place ba Diego Kauda ba ngozalaka. Ba komi na bana na Kinshasa. Ba kangi pe mbongo na bango ya moi ce jour ta bana ba tie mo 5000 na bango ba changer mbongo pe $5000. Ba tchanga ba biki no toke na bana biso. Bana ba uti poto na ba mona makambo yuti. Bana ba koma na Kinshasa. Kulu na koteli bana na kati ya ndako, akoteli ba na kati ya ndako na butu. Na bambeli bana bandi kolenga, ba papa bandi kolenga. Baki ba bendi mbongo. $5000 na enveloppe bazu yango. Ba traumatiser bana wana na tata na ba na mama na ba neti na fini. Basimizi ya bakamati baki. Neti ba jara makamba boyi. Soko lobi yango bato bazo soutenir pouvoir, ça dit bato balingi pouvoir oyo. Bato balingi bato baloba te, balobela baloba le soumamba pouvoir oyo te, pouvoir na biso pouvoir, oh za pouvoir ba congolais. Si ça marche pas faut koloba. O mbali boso, tant on a na bana, tant on a nyo zalaka bonne koloba te, mais na ebité ya o moyi bato misusu balinga su koloba te. Ba raison yango yo. Yebisanga bana o lelo makambo bano bamoni. Est-ce que bano yo lelo yo lobby bano ba yasu Kinshasa déjà na poto awa na ba classe na école na bango ba traumatiser ka bango makasi na cadre pena que non boke mboka na te mboka wana ba nyoka ba nini mboka ya ba parents na bino ba laksa bango ke mboka na biso za fomboka parce que ba keko vivre makambo wana bango moko na miso. Dans le niveau, il y a Sony et Mboka. Est-ce que Mboka ou l'État zali? Mais comment les kakawa, bakaba bimaka awa. C'est-à-dire batumo ba osala coopération ya ba organe. Ya bateau. Oui, bien no bateau. C'est-à-dire comment c'est la raté? Tant bout pe ba gang ba la rat ba yanke ba alaka. Mais on bout aussi ça ba yanke. On a aussi bon na imagine on bout aussi ça ba. On bout pas za yemonde bino buza. Omutazaka ye moko siko mobuta no sisa makambo na ndenge nini oyo bino boko sisa yango te lelo yo so telo mo susu force du progrès mo bima ça dit bande de kuluna okutu siko yo babi ke no ba soutenu par ça dit pouvoir mo soutenir bango siko toloba ndeni pouvoir za pona biso tout baza ba konzi na biso faut tolobela bango tanati bakabo tata wa kwebisa bana nini oyiba na poto ne bazabalela pa pamba de lora bongo ça dit et traumatiser bana wana na asio n'habite elonga mkoni n'habite bana na mkoni ba ko décider les sous ba ça va parana ba ko no toke mboka na c'est fini tamsu na kati bana na moko na matamsu ngazala aingaza tant soki to nani soki pe nani soki nani na ngasunga pe mboka wana à travers ye mais au ça sundeli bandeko na ngai en tout cas biso bato tolinga to voyager to ma famille il faut tala mutu nini oyo komema na ndako so na famille faut tala mutu parce que tant mo boyo de na famille pona bango ba beti calcul kina ay na famille do seka na la ba yo côté là anytime ba salu ba ko sala yo vraiment na ebisa yo esalinga pasi komona ke biso za makanisi pe ke no bana biso boti pe libanda wa ngake pe na bana ngape na Congo ba mona quand même ndako nga na botama ba mona quand même bandeko nga biso batikala kuna ba mona quand même balabala avenue nga na botama ba mona ba camarade nga na kolona bango ba camarade ngape mona bana nga
Ce qu'on me met bana yo, ok, ne bobu, babi me la yo ndenge wana. Kabambeli. Pour bana me bageno papa na biso, so yidi papa na biso mto. Ce qu'on moni papa na bango, ce qu'on mimi na mbeli. De ce papa bango meki ba bomino papa na bango. Ba ju ces jours, ba vous oli na ba télévision en chambre, ba vous oli yango. Ah, mais d'habiter. En tout cas, ils ont la cadre que bandeko na biso oyo bazalaka na toloba na bandeko na biso bosana l'état oyo boza bakonzi ya mboka na miniti oyo bomeka nanu kochanger mwa moke stratégie ya bakulu na oyo bokoki mpe kostope kulu na oyo parce que trop c'est trop ekomi bena mwa trop ekomi mwa trop et puis bino bato oyo bovoyageaka nde nalobi awa il faut tala mpenza moto nini obenga na ndako bokutana bato libanda parce que makambo bana oyo bamoni ça fait très mal. Voilà bandeko na ngai on alekaki rapidement tomeka kosolola par rapport ya bamakambo oyo oyo nalobi awa deux sujets tozalaki nango yango atopresente bino oyo liboso nde tolobi awa obengisi mwana na yo na Kinshasa mwana komi awa na poto tellement oyebaki mwana wana te mwana bandi kolakisa yo abandi kolakisa bizaleli sikoyo papa asala nini azongisa mwana to atika mwana a continuer awa est-ce que mwana na oyo changer parce que niveau mwana na et puis déjà talaka mwana comme déjà yango no moni faut sola na bana ngalo ba chaque fois même ça bande ko chaque fois na baga il faut que sola na bana on y bana mwana otika mwana so prend mes amis vandisa ye bosolo là surtout bano mona bon bazala un peu timide vandisaka ye chaque fois yebselo ba oh yo zolo bate boani et puis mwana akovanda ka na chambre te ana chambre viens vanda wana va tout seul OK na chambre pourquoi pour biso toujours ba chance wana te que biso perdre so avec ba c'est dire perdre l'action dictature dans la misuboy donc soko moninga perd yo kimi mais biso soko to la semble le wana te donc soko moninga yaka to vanda ngala ko vanda na salon te yo mwana ngo va na chambre non yaka to vanda et puis faut bolia ensemble na bana o vandi o chibilo la mesa o vandi bolia na bana siko zo yeba mwana parce que to bolia na mo jalo ko salamati non moi échange ba idée pe zo salama wana o zo yeba déjà mwana o azolo ba boye mwana zo c'est comme ça ba parents tozala ba responsable c'est vrai pour tous en ba réalité nango mais soki okimi responsabilité na yo eza mawatro bakonzi ya mboka na beti société pardon baya bakonzi pardon na singi bino pardon est-ce que bino boyoka soni te ndenge mboka o ndenge mboka ezokoma bato déjà baliaka na bango te ba jeune wana bakulu na bokangi bango combien de fois bobimi bango na kanyama kasisi mais changement moko ezozala te mais non namona kutu kulu na moko jomo ka bete masasi boli kolekata na batena ba pe sort na ete après bakulu bakeluka ndako ya Joana na habité bakulu nango bazala bakonzi oyo bazasu au moins bakangi lelo lobi na tomba bimisi mais en tout cas toka na bonté bakonzi mboka vraiment bozwa moi temps ya ko ana lobiawa na fiki mutu te pour comme oh non ya lobaka boya lo mais sikoyo nde famille wana makambo famille na bamoni oyebi témoignage ni bana na bamimi oyebi image ya mboka o bana bamimi na bekole na bango po to lobi bana baza ba camarade na bango bana quand même basi ba kolite déjà moi na so comme déjà na 5 ans à kolite oyebi témoignage o bana na bamimi na bekole na bango ça fait très mal. Na reproposer nos vidéos wana botala bomona quand même ndenge bana na baza kolela ndenge famille ndenge c'est-à-dire ndenge ba parents baleli mbongo nyonso a séjour na bango bakolo nango bazwi moto akima kimbangu te obi poto mboka pasia kola mukana tongo na hiver miyo ezobima yo ozokende koluka kayu ozokende kayu na hiver
obi $5,000 wana bino bozui oyo bakuluna bazui. Obi ces économies à combien de temps? Pas dans moi si dans na bana. À peine famille oyo acupara bango. Mais si koyo bokamati 5,000 onyo so bino bo récupérer. Obi 5,000 eza fond ya combien de mois oya kangi baye bika kambongo wana basi misala bakei. Ah beaucoup ta na nzambe. Et bon, on t'a chancé Mbemba. Il y aura la justice de Dieu. Bon, Matabokita. La justice de Dieu, il y en a. C'est méchant. Si quoi il faut, c'est ça faute à nani. Faute aux ayanani. Si ça faute à Bakozambo, quand tu dis moi, faute à faute à nani. Merci de nous avoir suivis. Je crois que l'émission était immontement et l'ending est bien. Ceux qui obéissent Bakou quelque part dans Mambo Tolobi, veuillez nous excuser. Mais je crois que Mambo Tolobi a Tolobi solo normal. Ceux qui ont un conseil à couper ça ne décommobali et na likancho azuya kozong samo na Kinshasa komaka na sewana ceux qui peut aux huiles kanisi il y a kolobela bakonzi mboka quelque chose pour na bonne marche tout pour renforcer la sécurité surtout makambo kuluna ko aussi la raté vraiment donc banda kuluna e banda ko aussi la na ngote donc kuluna tikali na ka bon avis donc kuluna est commis à vie et merci voilà donc d'ici là portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bela Vie officiel. Je crois que l'obit aux asuna bino boye pour tout ça là ba élément mususu. Allez merci bye bye. Nyenge ton, Mwana Paris, Zertina de Zurich, Switzerland, Odoko Jean Franco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissimbi, émission Tam Tam. Ngai kona salama, kasi na mekanzela ya mosala, nyonso ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime l'encheka lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okosonga sinago atika komile makulusu magio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bina wapio na moyanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi yosoko ya koluka Papa Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tufanga Mwana Paris Ado Mbengani Mwana Paris Koloba Timbia Seleva Manu de Pasco Ndinga Ala Shivava na Londres Michi Kitoko Sefa, Kate Wenze.
Evo, Perso, Kovako, Ibramondo, Junafa Makengele, le maire de Genève, Makonda da Silva. Abidjana, Libanais, Mwana Paris, Yagi Bicho, Tchalma, Oubakleye de Paris, Freddy Ngoma, Berthe Mosolo, Mana Paris. Merci, Tozo Koba, Seko Koba, Nakatjan Koba, Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.